Bonsoir, bonsoir, ba maman, na ba papa, bonsoir la Chine, bonsoir ba na membre, bonsoir ba maman autorité. Na ye koloba kotia point moko, o na bosa na ye kotia point wana. Et lobi nazaki na temps ya koloba mingi te, parce que émission ya tribunal, eza il faut kotikelaka bato ba loba. Émission ya banjo il faut kotikelaka bato ba ganga, babi miso ekangami bango na mongongo. Nazwaki lobi tante ya ko loba mwa ba point mususu na bosa naki. Ba point wana na zongeli yango. Lelo toza le 16 avril. Bomoni nde na tie calendrier wana, bozo monango, eza nzambe asalela biso calendrier na biso ya vie na biso ya tous les jours. Tango to botamaka, epi tango to kolaka, epi tango to komaka mpaka, et tango to kufaka. Sikoyo na calendrier ya moto na moto nzambe asala chance na ye. Na calendrier ya mutu na mutu nzambe asala chance na ye. Ndenge asalaki calendrier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc mukolo na mukolo eza na chance nango. Et puis balobi kolala na kolamuka ezali ndenge moko te. Karine abotamaka na chance na ye. Marie Bongola yopo botamaka na chance na yo. Burundaise Kovoli Benge obotamaka pe na chance na yo. Bino nyonso sono binatanga bakombo ekolekanga tananga ya koloba. Bino nyonso obozalaka contre Karine bobotama pe na chance na bino. Na lingi na épingle bino que mutu oya botami na chance na ye ezalaza na chance te okoki ko étouffer vie na ye te. Okoki ko étouffer vie ya muninga te. Ezala mama yo aboti yo, ezala papa yo aboti yo, ezala yayo aboti yo, ezala mwana oboti ye. Okoki ko étouffer vie na ye te. Elingo lakisa oyo nyonso babundisaka Karine. Bolinga bo étouffer vie na ye ekosimbaka ata mokolo mote toza lelo mois d'avril. O nazoloba na bino. Bokotinda ka obalobaka bankusu baya kokotaka ye, bampese baya kokotaka ye, bakinchekwa baya kokotaka ye, bachombokila baya kokotaka ye, ekesimbaka te. Pourquoi na lobi boy? Parce que o nyonso bosalelaka ye ba kampani ya kindoki. Ke na kati na motema na ye ayebi ke aza na likambo na bino te ekokomaka ekosalaka mopepe ekokomaka jamais. Misala banjela nyonso alekaka, misala nyonso asalaka, bamakambo nyonso alobaka, baparole nyonso asalaka, kobina na ye, koyemba na ye, ezalaka toujours problème epa na bino. Mais comme bino boza na nketo na Kikongo je pense, et motema mabe ndenge na lobi, ndenge boza na motema mabe envers yete, nzamba banda kumatisaka ye kaka, bino bobanda ozalaka toujours kolobelaka ye. Bobanda tout le temps yima. Point ya liboso. Marie Bongola. Oyebi makambo salaka. Je crois que osalaka attention te. Osalaka attention te. Otiki siko Karine. Olingi siko o touché couple ya mama président Omar.
eza malamu te Marie Bongola. Eza malamu te Marie Bongola. Yo kaniso otangi kombo ya mama présidente Omari que monsieur Omari na madame Omari libala na bango ekokufa. Mama Marie Bongola ekokufa te libala na bango. Parce que yo muto lakisa bango Karine te. Soki yo mutu osalaki connaissance ya mama présidence Omari na papa Omari wana peut-être balenge baloba oui Karine to boyi yo vraiment za muto mabe. Mais comme Karine a découvert que la relation na yemoko o ekosimba te mama. Tika kotia mobulu na libala bato. Et puis basi ba yeba yo musala na yo yango wana kopanza mabala. Mosala na yo kopanza mabala. Siko lingo kote la mama présidente Omari na papa Omari. Me wana nde bato bako wolola yo. Wana nde bato bako wolola yo. Mama tika laka na Karine. Tika kotonga ba mpekwa. Mpekwa eza na kimongo. Me ba rafia eza na lingala. Ou na français. Tika kotonga ba rafia na yo. Keba oyo zolingo touche. Bango nde bako balukela yo mama. Parce que Karine azaka motema malamu ayebi kosala batu mabete. Mais oyebi te oyo zo touche mama présidente Omari na papa Omari peut-être bako sala yo makambo mabe. Bako tourner yo contre na couple na yo bako porter yo bako kiko porter yo plainte. Parce que ozo sa diffamation des mensonges. Après ozo associé na burundaise kuna mama libenge. Allo baka n'importe quoi. Keba mama, keba ya kotournele au mal. En tout cas la Chine na ingana épinglé kalikambo wana. Tika mama présidente Blandine Omari na papa Omari na couple na bango kitoko mwasi kitoko Omari. Ale ki mwasi atonda kitoko tina manzaka tina suki na ye. Yonde oza complexé na ye. Mwasi wana za mwasi oyo basaka na ita aza atonda aza obalobi mwasi penza ya lokumu. Tika couple bato tika bango parce que bako yela yo mabe. Voilà la Chine na suki wana. À ce soir. Bye, c'est Mère Fashion de Nantes officielle.